Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na bino balandi tindika télévision. Merci pour la fidélité na bino. Paix confiance au bozo pesa na Rolanda Basango na chaîne na bino préférée Tindika télévision. Encore une fois de plus merci paix na confiance oyo comme d'habitude bozo pesa na émission oyo debout congolais et pas wapi analyse paix décryptage avec information ezalaka. Bozo na bino comme d'habitude je me présente Samba Olonga. Merci na bino batu bozo pesa na confiance pour na memela bino Basango oyo. Merci na Rufin qui sont na Papi Kelly bazo accordé biso opportunité ya ko komisela kabino Basango. Encore une fois de plus vous êtes le bienvenu na émission oyo. Actualité à semaine nous ezalaki pe dominer na bande ko na biso ba chinois oyo bakangaki po bango pe bakomi ko importer banani bandumba na engumba ya ville ya Kinshasa na lobelaki yango na numéro elekaki mais to wuti ko landa ba condamné bango na 10 ans de prison, ba chinois mi balé pe congolais moko o azali complice na bango administrateur na kati ya ministère affaires étrangères o asaila ka bango ba visa ya mabe pour ba continuer ko yaka awa. Donc outre l'exploitation tozolo ba o Congo ezali capitale mondiale ya ba violence contre les femmes ou bien ba violence sexuelle to moni pe le sous que exploitation mususu eza na kati ya kosalema na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Tokozonge l'actualité opona kolobela ba plus de détails pe analyse ya nini elekaki pe conséquences nango ezali nini en matière ya sécurisation ba frontière na biso pe modernisation ya ba structure na biso ezali kati ya ministère ya affaires étrangères. Tokolobela pe information outi kokwela biso agence de prévention et de lutte contre la corruption après 8 mois il y a banquette pe ba investigation ba outil ko sala état et existence ya ba indice sérieux ya ba détournement ya hauteur ya plusieurs millions na kati ya DGRK wana Sengobila qui est visé là-bas na kati ya DGRK na yebite misolo ezalaka gérer ndenge nini mais awa agence oyo bazui musala makasi 8 mois c'est près d'une année c'est beaucoup de jours oyo bango bazui pona kolandela koyeba misolo ya DGRK exagéré ndenge nini après banquette bango ba mené ba moni que ba détournement ezali sérieux en matière ya na kati ya DGRK ndenge ba prélevaka ba taxe oyo bango bazali kozwa ba différentes taxes na bango vraiment ba moni que bandit ezali ebelé ya détournement mais toutefois bazali kosala ngo sous réserve parce que bango bazali autorité judiciaire te ba lobi ke ba yebi ke présomption d'innocence ezalaka yango ba transférer dossier wana na parquet général hein ba tindi yango na parquet général ya Matete po ba concerné ba yeba kolanda kuna et pas wapi ba détail nyonso ba tindeli bango kuna tant biso tozoye ba ke na ville ya Kinshasa ba taxe ezali kili mbongo yango ekendaka wapi nazalaki récemment na bande ko na biso ya moto balobi ba moto nyonso na ville ya Kinshasa parce que les motos dans la ville de Kinshasa on en compte déjà plus d'un million de motos. Les motos sont plus nombreuses que les voitures. Ba moto za Kinshasa mais na ba réunion sur na bactère nyonso bazali ko prélever ba impôt wana. Ba structure na biso ya contrôle balandelaka ndenge nini ba taxe wana ezali prélevé chaque jour sur bande ko ba moto. Quand on sait que ce sont des millions de francs congolais qui entrent chaque jour na DGRK mbongo wana ezalaka gérer ndenge nini bato baza spécialisé à contrôle ba gérer ndenge nini. Nous sommes là au cœur d'une mafia ngana bengango mafia parce que ville la Kinshasa ezana na microbe etondi na no bosoto oyo kimbuta tikaki sur le plan financier et sur le plan ya hygiène to salubrité ya capitale ya Kinshasa. Encore une fois de plus boza les bienvenus na émission oyo bonus na bino pour rappel les ali budget oyo ezali revu à la hausse à hauteur il y a 10 milliards de dollars na budget oyo batumsu balobi
budget yango tozomona ka ezomata impact nango ezali nini sur vie quotidienne ya ba congolais tokolobela yango pe tout au long ya numéro oyo. Merci na écoute na bino pe fidélité oyo bo accorder une émission oyo ndenge na uti koloba na sommaire awa Congo pe eza nango isika oyo wapi batu bazosala pe ba trafic illicite. Tant toyebi ke ba trafic illicite ezali héritage oyo tozwaki ya ba trafic illicite ezaka ya kosala ba dollar te ezaka ya ko détourner mbongo ya l'état te, mais trafic illicite yango ndenge ezali décrié pe na bamboka bapaya ezali pe ya basi. Nalobaki yango na émission elekaki mpona baye balandaki ngai koloba ke mboka na biso eza d'abord très mal vu en matière ya ba violence sexuelle. Toza capitale mondiale ya ba violence sexuelle. Mais lelo pour une fois de plus image na biso ezozala terni parce que na sol congolais un Congolais a permis que des citoyens chinois bakotisaka bana basi awa na Congo en cachette ba exploitaka bango. Oui, c'est vrai que bana basi wana bazo salango avec volonté. Ça dit bango moko bandimi bazo bango baya na bango na Congo parce que batu baza déjà en parlent. Bato parce que plaka na bango na activité ya bandumba, nous sommes en démocratie, personne ne peut les en empêcher. Balobi me bakangi bango pona nini bango bazo sala musala na bango. Eloko biso to sengeli ko ebezali ke mibeko na biso epikisi prosélytisme. Les prosénètes bato bazali ko utiliser basi comme ba marchandise sexuelle pour bafutaka bango ezali condamnable à la loi. Donc parmi ba business ezo ko se créer na Congo. Tant to yebi ke secteur agriculture ezali ko lukana no bato ebele o bako ko sala bilanga po Kongola zo kufande na nzala. Kindumbo tozomona na Kinshasa ezokola makasi ezati na ba province na biso ebele. Ezali nango kindumba ya normalité ya bandumba moko naturel o bazo sala musala na bango ezali nango kindumba ya nzala. Mais iloko ezo ya kokamwisa ba Congolais ezali ke pendant que bandumba ya Congo bazo tula po ya bien pe baza les belles femmes sont là na ba bon marché na victoire bato ba mesana kotala. Ce que zo sala tourisme na Congo vous allez trouver de très belles femmes na ba bistros na biso na banganda na butu bazo sala musala na bango. Musala ngo nini ce sont na o ba bengaka na français ba pute. Mais bango basala ka musala na bango pour eux c'est une profession. Yango babikelaka bafutaka bandako na bango ba mususu babimaka pena ba politiciens na biso ezala ngo secrété parce que zaka musala basalaka comme tout dans d'autres pays. Mais chez nous une particularité au lelo et memi balobelango ezali que cette exploitation là ternit l'image de notre pays. Tant ba ko découvrir que mutu soka kufi kuna l'état pa ke kokota kuna pour ba sala perquisition ba kuti ke kuna ezalaka na ngonde boutique ya basi. Donc lokola ba client na bango oyo bazaka na Congo ba moni ke non bazolia kaka biloko moko wana ezali basi ya Congo ba moni te. Il faut que ko bakisela bango qualité mususu ya malamu. On exporte des femmes ou ba importer bango lokola tozo importer ba produits surgelés ba importer bango ba uti kuna ndenge biso pe tozo importer ba mpio dina biso utaka na Namibie. On importe des femmes ba uti na bango kuna na Chine ba na bango ba tie bango ba lobi yo par jour ceux qui ba mibali ba ye ba futi facture na bango yo okay. Ceux qui ba ye ba tie bango ba numéro ba yebisi bango cette fois-ci yo muto kokende to client pe aponi na ye ceux qui aza client moko exigeant. C'est grave. Là n'est pas notre problème. Le problème sérieux dans lobela quand on a émission musu pe nazo continuer ko lobela ngo eza ki ba frontière à Congo eza sécurisé. Ça c'est une honte pour notre pays. Tant bato bazolela ke ba matela ka bango ba salaire yo aux administrateurs na ministère des affaires étrangères et loko yo nazo ko insister son excellence ministre des affaires étrangères toyebi ke mboka na biso eza sécurisé sur le plan ya bato bakota na ba bimaka à cause ya bosoto oyo administration to héritaki ya Joseph Kabila. Le Congo, l'administration congolaise est la plus lourde de toute la planète. Parmi les administrations les plus aussi corrompues de la planète.
oyo procédure normale ya makambo et s'éternisaka mais procédure ya mafia nde mutu ezaka na vitesse. Mais voilà comment on est en train de ternir l'image de notre pays à cause ya bato ben individu ondimi na yo okotaka. Est-ce que qui dit que bato wana bazoya kaka mpona koexploitaka basi? Qui dit que ndenge bazokota wana ça peut être des espions oyo baye po baempoisonnaka balider politique oyo bazali prudent te. Ça peut être des espions dans un pays sérieux et lokoyo eza scandale munene. Quand on sait qu'il y a des agents de renseignement oyo bako quitter d'un pays à un autre oyo baza basi baye pe basali scandale ya munene bomoni yango pe omoni bato bazokufa ka bazokufa po awa biso bakongole bazoboma biso ka po kolingwa basi eleki mutu aza mobola na Congo kolinga basi kilikili awa tomoni diminuer muke bama banda kofutela bazofutela par-ci par-là bazofutela kakuna na mbonga ba politicien azoyiba azosala 18 femmes 15 femmes 12 afutela ba mbongo patron boss atala te aopesa ba mbongo. Mais ça c'est plus grave parce que tant on toyebi légèreté ba congolais bazana ngwa matière à basi très faible même à l'étranger. Kolinga basi eza mabete soko zwi na yo nature na yo zotinda oza na bango 5 10. Ça, c'est votre vie privée. Mais il faut être prudent. Mais voilà comment notre frère ici, oh, bah, condamné à 10 ans de prison, à la base d'un scandale. Yo action muso mena ngozo trouver avec légèreté que za nango cop na sala na zo zombongo ezo pesa ngambongo. Mais ozo baté ko zo tcha nation en danger quand on sait que le terrorisme est en train de menacer le monde. Ba maladie kili qui a tellement Nathalie Santa basango koyeba ke so basana sida te nani examinaki bango tant ba côté na Congo pas de neo zo sala ba mikanda ya mabe saleli bango mikanda ya mabe o eza na voie normalité. Est-ce que toyebi attestation physique na bango soki santé na bango eza ndenge nini bayeli bato maladi nini bo se faire examiner ya bino ba cher client ba client belé oyo bondimaki ba importer bino marchandise d'expatrier na ba sujet congolais. Parce que se faire examiner, c'est très grave. Ça, le ministre des Affaires étrangères doit assurer les Congolais parce que tout comme un gouvernement où ils ont prôné bonne gouvernance, dans le cadre de la vigilance citoyenne, les Congolais doivent voir clair. Il faut le ministère des Affaires étrangères abandakope sa image à Malamu. Il y a un Congo ya sika au Félix Tshisekedi azali ko aider Congo et côte en voie à bonne gouvernance. Nous sommes déjà dans la voie de la bonne gouvernance. Il doit y avoir transparence. Quand les ministres étaient dans une situation comme celle-ci, à quelque part, ils ont un complice. Parce que Moutouan a un ministère des Affaires étrangères. Tant que y a un dossier belé sale, où ils allaient guetter le ministère des Affaires étrangères. Quand on nous insiste que le passeport est moins cher, alors que la malversation, ils ont continué comme ça. Non. Dans un comme ça, il faut déjà de communiquer. Il faut présenter à Batumouture. Parce que les Congolais, ils ont besoin d'apprendre. Lobby, tu apprenais quitter parce que les gens avaient désavoué complètement tout ce que le gouvernement faisait. Les lobby, tu as besoin d'apprendre le gouvernement à ça nini. Il faut que la communication entre les dirigeants et les dirigés et la renouer. Pour confiance et transparence, il faut les là. Oui, Moutouana Bakangi a une administration à Bisso, mais Makamounaye est privé. Oui, même si c'est privé, mais parce que ça touche le domaine où il faut que le bélango. Combien des étrangers sont chez nous en situation illégale? Est-ce que les Kamboba chinois, oh, Bisso parmi tous les banans scandale à fermer, dossier minier awa, na ba contrat léonin ou ba signé awa. Nan to ici ba contrat wana te. J'insiste beaucoup sur ce dossier parce que c'est un dossier qui doit interpeller tous les Congolais. Qui sont les citoyens chinois au basu déjà de la nationalité congolaise? Ils sont dans leurs droits, mais basu en gros, na procédure nine. Est-ce qu'on ne peut pas créer même un meeting, un rassemblement de tous les Chinois? Tu as combien? Les Chinois sont dans les villages, dans les territoires. Et c'est un chef coutumier parce que tu es trop complaisant. Après, il y a infiltration. Ou occupation mais bino moko bozo tika batu ba envahir bino bozo kotisa bango na kata mboka na bino ba sakana na bino. Enfin vous direz nous sommes occupés, nous sommes infiltrés, nous sommes ceci cela.
bato bazo réclamer changement mais bazo pesa au musala, vous êtes au sein de l'administration, vous êtes en train de vendre les pays aux étrangers. Ça c'est grave. Coup de chapeau à la justice parce que va juger bango en matière de flagrance pour bazwa ki bango flagrant délit. Le gars là basa misi bango bakateli bango 10 ans pour les deux chinois, 10 ans pour na congolais wana. Et ça na ba loi mususu vu la réalité au biso tozo vivre na mboka le roi Congo, il faut ba revoir ango avec colère. Ça dit pas conformer ba loi na biso par rapport à la réalité, comme le quoi ya moyibi, comme le quoi ya trahison, parce que oh administrateur na sali eza haute trahison. To revoir ba pénalité na biso fort moi ya ko punir ba certains crimes na mboka na biso parce que c'est dur. Tant on a le peine de mort, on est chrétien, on est ceci, il ne faut pas soutenir la peine de mort. Non. Dans la situation au Congo, pour ne pas traître, il faut que la moratoire ou la peine de mort. Ceux qui ont une exécution publique, même 5-6 fois, dans les Bantu, dans les Africains, dans l'ordre. Mais parce que ça, Ayebi Kazane est en vie, Ambologo, il est en vie, condamné à perpétuité, mais il vit là toute la vie. Bah, exécution publique, il y a des lois criminelles, où ils sont dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, ils ont payé parce qu'ils sont là qui peuvent aider à un changement rapide. La loi qui adoucir, ils copier-coller, ils ont la loi ils ont normalité. Parce que l'évolution des lois est fonction, il y a une réalité à la société. Quand une situation est grave, il faut aussi des lois qui s'adaptent à cette situation-là. Nakomata ceux qui professeurs à droit à pour nous makamusus. Réveillons-nous chers frères congolais, dès tozolo baba frontière na biso. Soki oyo bazo ya na avion, eza boye, bazo kota ba na moyibi. Et bon bazo kota na frontière makolo tokolo bandeli nini. Hein? Oh bazo kota na frontière makolo, on ne sait pas là maintenant, on ne peut plus clair. Le Congo, occupation. Voyez comment le pays a été déjà vendu, pays les banda. Comme Moussala, on va pour redonner l'institution ou réformer en Kochango, en Kozong et Sangola en Angela. On dirait ça perte à temps. Maintenant, tant que vous avez tout fait, c'est que des OP, ça est tant moulaï à Kozong et là, non, il exagère, il dit que l'institution, on perte à temps. Non. Muyibi na biso ba congolais malhonnêteté nyonso eza na kati. C'est par là qu'on clôture ces points mais congolais zo mayele. Parce que zo nyonso tozolia eza importé. Na basi ba komi pe importé kala mingi o abino bazo tula me bazo importé mususu. Na on continue sous dessus oté pour deuxième point de bagi to lobela awa ezali agence de prévention et lutte contre la corruption. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLS, va conclure l'enquête na bango ba menaki, va transférer dossier na bango na parquet général pour na makambo etali DGRK. Bazwa ka misolo ndenge nini, baza pe ko transférer ango ndenge nini na finalité côté kendaka kokota pour ekoma na pouvoir central. On sait que tu hérité na Joseph Kabila un vaste réseau d'escroquerie, de vol, il y a des deniers publics. Et là, on nous a encouragé et puis si les Congolais découragement, ceux qui les Congolais nous sont le lot, qu'on fout en pas que comme il passe, c'est ce vaste réseau là, il y a quoi à l'État. L'impôt est un contrat. L'impôt est la base de la naissance. L'impôt n'a pas de taxe, c'est à la base. Il y a création à l'État. Parce que l'État est un contrat social. Ce qu'il faut comprendre, l'État est soutien. Les bandits d'État que nous avons connus à l'époque de Kabila, le système Oyo, Baornière ya Kimbuta, na ba fondrière na ye, Mabulu, o Kimbuta Tikaki, na Katia Villa Kinshasa. Biso bato jusque là on n'est pas toujours convaincu. Ngobila ça ne onyo so sala mais tant wazaka na Katia Baornière ya Kimbuta dans la ville de Kinshasa rien ne va changer. On espère au pouvoir central parce que bato va pouvoir les partager. Maintenant tozo ta la forme oyo makamozo salima na ville à Kinshasa.
même makambo mike oyo ekoko salema na pete nyonso ozomona kezaka difficile soubassement même ya ba projet ya salubrité oyo ezali pona kwa assainir ville ya Kinshasa ezate quand on fait ezali kaka rapport à populisme ezali kaka pona kwa impressionner mais tant on te dit que le fond rien de concret rien de sérieux n'est là ezali héritage toujours ba kabiliste. Être aussi dans l'union sacrée ne veut pas dire que ozwaka soutien ya malamu na buzobo yo banda kosala. Chacun va répondre de ses actes. Tuko awa dossier omune na DGRK ba bimisi ba conclure to yebi que 2 millions parce que ba boyi koloba pona koloba ba scandale. Quand on dit 2 millions c'est chaque mois bato basi ba créer réseau na bango. So ok na bato bazokende na mabongo pona ko voyager na ba boîte ou bien na ba barge okuta ba taxes za wana ya DGRK. Bato ya moto ndenge na ute koloba ba musu banda ko dénoncer. Qui c'est le nombre de toutes les motos où ils ont na ville à Kinshasa? Na ville à Kinshasa ba moto eza ebele koleka na mituka sikoyo. Po yango muté comment ko faciliter bato à cause ya ba embouteillage. Toutes ces motos là payent au moins 500 francs na bango ya taxe journalière. 1 million de motos, c'est 5 millions de francs congolais. On ne sait pas la moto, ils ont combien maintenant. Où va cet argent-là? Bateau va contrôler la finance publique, ba inspecteur. Oyo déjà ba quota na katia cop na bango wana ya ba prélèvement ya ba impôt. Ba yebi ndenge nini ba prélèvera ba impôt baza pe ko gérer système na bango ya ba magui. On sous-évalue tant que l'État congolais azoluka ko mobiliser pour na ko maximiser ba recette. Ba recette comme belé, il y a des gens qui entretiennent encore madoussou et pas y wapi ba yibela kambongo. Ezaka ndenge moko tozomona na ba commune ba taxe bazo saute ba mesa mususu ya ba mama bazo sauter ba billet ya solo na ya lokuta bazo futisa ba mama taxe bazo futango ba mama bazo futa taxe na wenze quand on ne sait même pas au niveau ya wenze salubrité ya wenze bato ba futa kampako ya l'état na kati ya mpako wana salubrité est incluse. Mais vous trouvez le matin, les gens viennent vendre na kati ya salité, likolo ya salité au batekela ki lobby. Mais pourtant ba futi taxe. Où est l'État? Donc makambo oyo agence soit sali parce que cette agence tozali pe ko prélever ko koloma na bango ki eza presque inexistante. Parce que soto yebi taille ya makambo oyo il faut ko dénoncer. Oyo il faut ko mener enquête. Oui moi o bino bozui kaka pona makambo ngobila. Mais tous les autres dossiers parce que madousu eze belé et agence wana on ne sait pas encore plus clairement ba pesa kabino ba moyen eza combien ou ba pesa kabino par rapport ya pour mener enquête bo tala bo bimisa pour bo prévenir parce que comme on le bien agence de prévention et de lutte contre la corruption vous autres sentir ka mingi IGF côté wana Gilles Alingeti est en train de perfectionner son travail mais cette agence ici ils allaient pour na ko dénoncer. Vous devez beaucoup communiquer. Ah, tu es comme on a écoué le la bombe. Ils ont là les sabatu pour ngite na cabinet ngobela na ba mususu ba yebi réseau ngondenge fonctionnel. Mais depuis longtemps là, pendant 8 mois, pendant tout ce temps ici, n'y a-t-il pas d'autres dossiers au bino beaucoup dénoncé déjà? Voilà comment il y a plusieurs structures aussi dans notre pays mususu ezanango ko aider ma structure mususu o esengeli accompagner l'état et faciliter bonne gouvernance jusque là ezanango na kovanda kimia besoin accompagner ben fort ya bonne gouvernance. Cette agence est créée depuis longtemps. To éviter budget na bino fonctionnement ça combien mais on va aller fouiller pour na yeba combien vous font comment vous fonctionnez. Pour te ba pe ko lobela bino malamu malamu. La ville de Kinshasa ils ont ba fuite ya ba finance publique ebelé. Il faut les mise en lumière. Le réseau laissé par Kimbuta est remplacé par d'autres réseaux. Ba réseau wana pe bazaka ko intervenir non eze sika tolé la kapona yo 10 millions de francs congolais 20 millions. Ba kino bo comprendre maintenant que c'est vous qui devez sauver votre ville. Et ça passe parce que les Kinois sont des rêveurs. Acceptez ça comme ça, les Kinois vous comprenez que les Kinois ba rêvaka. Les Kinois ba lingi ba impression.
ba créer bino mo ba association ba créer bino mo ba nini boke bozimbongo bobandi ko étouffer baninga ba tia makelele te. Réveillez-vous. Dans une ville où est comme invivable, on devait voir des citoyens de la ville de Kinshasa. Babi manaba pancarte, on veut voir clair sur ma finance. Mbongo ekota kana ville à Kinshasa et ça la nini et kindaka wapi. Mbongo balouak. Parce que quand on sait que la ville de Kinshasa fonctionne, même ba projet oyo le pouvoir central a lancé dans la ville de Kinshasa. Ils ont souffrir de la coordination, ils ont souffrir de l'accompagnement de la ville de Kinshasa. Est-ce que dans la ville de Kinshasa, la structure, il y a accompagner les travaux où ils ont bénéficié dans la ville de Kinshasa? On lance un programme au niveau du pouvoir central, du gouvernement central, où la ville de Kinshasa a bénéficiaire. Mais Batu Oyo et Sengeli va viser parce que les bénéficiaires va VP sur yango. Ils allaient ville à Kinshasa. Mais vous trouvez salité place Oyo Bazali Kosa là, ba projet à ville à Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa est là, ba lancer projet, vous allez zinga projet salité, vous allez donc suivi exact, aucun suivi. Mais alors qu'on sait qu'il y a des gens payés, des agents de l'État ou baza payés pour basa la musala wana kolandelaka. Musala mwezo sali manamalam. Est-ce que bourgmestre ya kati ya commune oyo musala ezo salema akokite ko ya kotala ba aménagement ni nesengeli ko sala, comment il peut prêter main forte na bateau bazo sala musala na kati ya juridiction na ça ne se fait pas à Kinshasa. On lance des travaux na kati ya ville ya Kinshasa bazo banda bazo sala ngo mais bourgmestre avandi na ya lali na epondi ko les ezo sombre to bi ke pona biso ville ya Kinshasa ezaka gouverner te. La suite, c'est au prochain numéro de Kolobelango toujours. Mais Congolais, la mouka soit conscience. La bonne gouvernance est mataka. Gouvernance est yaka makasi malamu. Ceux qui ba citoyens ont peut baser impliqué. Ba to ba comment comprendre rôle bango ba sengeli ba jouer pour transparence et la gouvernance pour gouvernance et malamu. So ba landa ko nozo zela ke bonne gouvernance ya. Etalio yozo la bonne gouvernance mokolo. Fayulu a comme président. Na ebité bon, ça peut arriver. On ne sait pas. Accompagner les dirigeants. Ça, c'est rêver debout. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro. Tout continuer aux Alaba Congolais. Ce que c'est là qui analyse, ça la commentaire, aux Anaba suggestions, Tinde la Bisson on a numéro Ezaliwana. Après tout ce qui peut se péléter, on reste Congolais. Souci Nabiso Ezali que Mboka Nabiso et Kende de l'avant. Merci à Nandeko Biou, Nandeko Mike, qui accompagné Ngai sur le plan technique pour émission et comme on a dit dans Nabino. Quant à moi, je vous dis au revoir et prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko so penza mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.